Lokuta, vino midele lokuta. Masobeke akibise jali lokuta. Vino midele lokuta. Vino midele lokuta. Masobeke akibise jali lokuta. Adamu yana Eva, wango bakoko na biso. Maso wana bainde jali lokuta. Matondo liputa ya baindo matondo na bino banso baye bokotwaka bongo ntango ya kolanda biso ombalo pala na masolo ya banoko pe batata basi tomeseni koloba tokokataka basamba bibale pe bongo bisobe mpo ya kokenda koluka bongo bolamu ya bana ya bato mokolo na mokolo mabele ya Afrika yeseko koyamba bambongo wana mingi na eteni ya mabe mingi na etoni ya mabe lobi ezalaki bokomona mopepe moko kouta soko wapi ekoboma bana balobi soko varisel tolaki tolamuki mopepe moko ekoya na Afrika balobi bongo sida etumbu ya nzambe tofandi balobi bongo maladie du sommeil yeye kolera oyo ekoyaka na mabele ya Afrika ezali kaka mayeze kolelisa eze kotangisa pitoli mabota ya bana ya bato bakote mosusu tokei baze kote ya biso prier sans cesse mokolo moko tokomata kokenda bongo na paradis esika mpasi ya bato ekosila kuna nzala ekwala te kasi bato bakobeteke mpungi toyebi te soko bakobina to baze kotambola mpungi eze kobeta banani bakobete mpungi baangelu to lolenge kani kuna batangisi biso Nzambe na banjelu na ye mindele kasi baindo nde ba Mbote noko botalendo mbele bokolongo bwanzoto penza olenge bokobikela yango ipenza sikisiki atako mopepe kozalaka ekozalaka te nzoto na bana bato kasi na bodindo pe na maso toyibongo na bokasi penza pe na bopikiliki yango te kolebisa biso bomoni boko suka ya mboka moto akati mokumba iso yopesi bongo biyano na bapasi ya bana bato maso baindo bakobike ose ya moi mbote noko ndombele mbote pe na baibanso baza kolanda biso mbote penza na bino bozali baike bayebi ete tozwami penza na bakilometre koleka kama mobimba po tokoma nguma mokonzi Kinshasa sobanza wana wapi epai toyepa koko suka mboka mpona koluka mituna mieba tunaki biso bakozwa biyano yango na kolanda emission ya biso ya mokolo malelo tongali na kati ya zamba pona koyeba mopepe asika ezwami na zamba esika tozwami mbote noko ndombele botale longo na bandeko bazwili bakokolanda biso na manaka na biso masolo ya banoko pe batata basi esengo pesa ya kozala susu na mokolo molelo pamba te na ndenge mokili ekomeleli lelo le sel mutu oyo ekoki kopesa biyano na précision nyonso nesika mokili uteli ekomeli nesika zali kokendelele ezaka koka suka mboka yango tozalaki obligé ya kobembuka lisusu mobembo moko ya molai na ntina ete ya koya koyeba tozokendelele wapi eza fin du monde to nini eza ya kobatama yango nde toyeli na mokolo mwa lelo matondo mingi na santé
kimia penza ezali na kati na etumba. Mbote mingi noko Ndombele, mbote na badeko banso bazali kolanda biso mokolo mwalelo. Ndenka bomoni bukolongono bwa nzoto atako bolobi te kasi ezali kolongono. Yango poko ezali koloba nzoto ezali toye pa ya koka suka mboka bomo mesano tosali sanza mobimba toye komona koka suka mboka te lelo loye toye mituna miso mya bana kasi bakozwa biyano penza bya malonga biye bango bazali kozela yango. Mbote tozali penza malamu tolike te bao pe bazali kolanda biso bazali malamu mwa pasi na biso ezali kaka ke tozoyoka bango penza te biso tolingi pe toyokaka bango balandaka biso batalaka biso kasi biso tozoyoka bango te, c'est-à-dire posa ya bango ezokomela biso mingi penza te. Mituna ebele baza nango topesaki banimero na biso wana po ekomaka ntango toye boye tofongoli sanduku ya minene tubandi kopona mituna oyo ekoleka ebele penza ezokoma te. Ezalo eza na eteni ya Angola na Mwanda na mbwapi bisika na esika mingi ezokomela biso te, yango tosengi na bino Tata Ndombele bwaka lisusu mbela wana po émission eza pona bango ntango biso tosali soki bango bayanoli ndenge balandaki o baza nango lisusu ekomeli biso tokomisi mituna. Matondo mingi noko Ndombele botale matondo pona bokolongono bwa nzoto piko ezali na kati ya etumba lokola pe mbote pe matondo epai ya noko Molopwe na tata mwasi Invale pe toleki kuna na tata Tambi noko Tambi koka elongo na tata mwasi Zikonza Monyama pona nini te epai ya noko mbongo kolo misolo to mbongo matondo mingi botoko likia tina obolalelaka nzala te po boza na noko moko azala ye mbongo na mbongo matondo emonanaka te akima pe zamba bon pumuki mbangu bazali bakomonisa yango matondo mingi bokolongono bwa nzoto piko ezali pe bokasi na kati ya etumba lokola pe bandeko balandi na bisika biye bino banso bozwami matondo na bino. Colonisation.
matondo mingi noko ndombele botale elongo na banoko batata basi lokwa boyei na ntina mingi ya kozwa biyano na mayema azali koleka mpona banakasi mpe banoko bayebati na mboka kuna mpe bayebanso bazali kolanda na etando ike na bandako bilaka bizali kokokisama maye mfumuki mbangu baloba na maye tozali kokoma kolimbola kolakisa ezali kokokisama kasi posa na bino ezali ya koyeba mpona nini bato bazali lokola maye wana ezosalema te na bato mosusu bakei kotala lisano ya ndembo avandi mpena malamu mba mosusu na tribune to na gradin omoni azotala na kati ya terrain me ngonga moko mongete ekoti motuni ye mongete wana ezalaki ndenge nayebi te nayebi te kutu natiaki kate elingi koloba nini na ngonga oyo bakendeki mpona kotia mongete eza na eloko moko ebendaki ye pembeni ebungisaki ye makanisi ete ayaki kotala lisano ya ndembo abwaki makanisi wana ngambo wana nde ezangi komonisa ye atako aza na kati ya stade ezangi komonisa ye na mobeti na lolenge mongete ekotelaki eteni wana tozwi yango kaka tolobi distraction oza distrait na ntina oyo oyelaki na stade to libanda ya lisano lolenge moko ezala na eteyelo mwana alingi miso paipai momoni eza pasi kotala ete makambo minene eza kosalema na kati ya molongo me eloko nini ezali epai ya bayindo epai ya bakongole mindele babongisi eloko babengaka distraction tellement batie musique batie nini masano ya théâtre batie mangomba ya bale batie distraction ya politique batie bilenge na kwiti ya masanga ya nyonso bambrouillement nyonso oyo nyonso batondisi na biloko na bino ya bafacebook oyo nyonso oyo donc moto azozwa ntango te ya kotala mokili nde ezosala ete ekomi lengele ekomi pasi mpo nini bamipesi na masano bokomona ndakisa vacances eleki vacances ezali eleko oyo bana eteyelo na mayemaso batangaki ebongaki bakende na babisika bazuwa ntango bamilengele mpona bokoti na teyo ezali koya donc na elekelo ezali koya kasi okomona bana oyo bakozonga lobi na eteyelo bauti wapi bakermes bauti wapi bafancifere bauti wapi masano ya ndembo tambola na vacances tambola okomonaka baconcert na batelevizio oyoka kaka oyo defile ya merde oyoki boye nzoka makambo minene ezosalema na mokili Russie toloba Asie bayebaki malamu ete bakobotola bokonzi ya Europe mpo bazotanga bilembo bya bileko bya ntango Europe mpe ayebaki ete mokolo moko akoperdre Afrique ebongi amilengele mpo Afrique elongo na maboko na ye te bango wana bayebaki awa mpe na biso lokola religion nde ekozalaka na boyokani na botata mokeli toloba spiritualité te na molimo ntango ye azomona maleka mazali mpe makoya eteni ya molimo nde akopesa mayele na bayi politike mpo politike ezali komonana ya molimo
molimo amonanaka na kati ya politike nde politike ye akokamba misala sikoyo politike na biso na religion na biso bazali akobalana te politike na biso na teknologie na biso to science na biso bazali akobalana te esali sikoyo te Afrika ezali lokola mokili ya bato ya maboma lokola bato ya maboma bayebi na bango eloko te bavandaka na bango na fulu baliaka bilialia bamelaka bimelamela baza lokola bana mike bayebi ata ntina mbongo te opesi ye mbongo akoti na babokonzi omoni kaka bazizwi bambongo na bango bakende ngo na bapoto bake kolala na bahoteli ya poto to bazosala lolendo na biloko bango basala te omoni mpena politicien monene amati na avion moko boye ndakisa DC10 akangi foto ye patie na Facebook soki ozotala politicien ya mboka nini ya Afrique bazokende osomba bandako ya chere na poto me baboyi kotonga bandako ya chere awa projet eza te programme ya avenir ndenge esika mokili ekomi nde ezosala biso pasi makasi tozosenga na leta bolongola distraction Europe ayaki na kwiti ya masanga Asie azoya mpe na kwiti ya masanga lolenge bazoyela ezali pasi risque bakotaki na programme juste na 1900 après donc 1945 après guerre à 40-45 mais déjà na 1921 Asie s'est préparé en conséquence parce que Afrique azobunda pour se libérer na maboko ya Europe il faut bango ba se préparer parce que monde mobimbe dépendaka kaka na Afrique omoni siko pasi toza nango na ngongo ezali ete na tango Afrique ezolongwa na maboko ya Europe azali ko se préparer siko komona na dirigeant ya Afrique na to banana na Congo parce que Congo nde sika bouton wana ezali oyo kobikisa Afrique botala ngamba ba politicien distraction est-ce qu'Amérique paie aza na kati ya distraction na bandi te ata bazobendana po wana ezali mipepe ezongeli bango lelo me na ndenge bazobendana bazolobela kaka nini avenir ya Amérique Asie avenir ya Asie bongo Congo longwa na kota bole mingi basi kasi tolobi tokende sika wana mwa mokuse basi na biso ezali ntango toza koloba na bilenge bo milengele bayebanso bozolanda biso na ngonga oyo ezala na elle spirituelle na elle politique na elle scientifique bolongwa na distraction homme spirituel azalaka pai te homme politique mpe azalaka pai te homme scientifique mpe azalaka pai te parce que yo homme scientifique baposa nyonso ezonyokola population oyo ezokomisa population pauvre ezali à cause ya science ezali te ezosala te donc boza na technologie te boza kokela te bozo vivre na importation homme politique bino nde bokoencadre ba homme scientifique bokotia ba moyen bokotia mibeko oyo ekosunga bango bozosala ngo te bino mpe baye boza komibenga ba homme spirituel na bamangomba pai kaka bokoti na bareligion bapaya po botalaka makambo ya bapaya eza pasi mpona lelo oyo Asie lolenge azoya ingeta bato balobi Asie azoya botali Inde azoya na agriculture Russie azoya na sécurité parce que azoya a protéger bino Chine azoya na économie te eza bakoyela biso eloko moko te na kati na bango mais eloko bazoyela ezali basapproprier Afrique bakopesa Afrique mandoki oyo akobunda nango na Europe mais oyo akobunda nango na Asie te omoni agriculture bakoya bakosalela yango na mabele ya Afrique mpona bango nde baexportaka esi ebandaki bazosala bakwanga awa
asi abandi kosala na bakwanga asi abandi kolonisa na biloko basomba société oyo compagnie oyo sucrière eza maboko na bango basombi babiloko ebele donc eza pasi komona o wana lelo bozoloba Afrique ekoexporte ebele mais Afrique aexportaka bamatière première mais azali exportateur ya eloko te en réalité parce que Afrique ezokele eloko te eza na baétranger bazoya awa bango baza koexploite bamatière wana parce que basociété oyo ezotekisa matière première na biso ezali basociété étrangère eza ya biso te eza pasi bon distraction nde eza na base ya kozanga koyeba bamanaka wana matondo mingi yambo tango zoloba lena miel miliki wana bangombango bozobokolela wapi bokopesela bato miliki nzoyi bozobokolela wapi bokopesela bato miel wana eza lokolo ozolaka bato lola oyo botangaka na géographie likolo ezalaka nango te parce que baastre nyonso ezali suspendi na espace mais boye na masolo ete bato bakomata likolo mawana pasi oyo balingaka kokende soi-disant likolo do basalaka bavoyage spatial basalaka ngo na bafusée nayebi te bino soki bokomata na banini ata tonga nanu bosali te maponami eza kaka distraction me koloba pasi na biso ezali nini soki bana bazoyoka te bolobi mawa tokanda me eleko oyo eza eleko ya motangisi ntango toza kotangisa tokozala mingi na mawa mpo na nini bana bolingi koyoka te mpo avenir na bino nde ezodependre na mateya oyo toye na yango lobi ekozala pasi mpo soki afrike eyoki te pasi moko ekokota na afrike ekozala somo nzala lisusu ekokota na afrike mpo tozokoba na ntango wana kolela na loboko ya bato nakolikia na bambula elekaki ntango tolobaki baelektio ekoservir na eloko te lelo tozoloba na Mbuji-Mayi ekolo ya masango 7500 francs congolais 7500 est-ce que Mbuji-Mayi ezangi mabele ya kolonela masango me masango ezowuta ngambo ya Katanga omoni eza pasi kala mingi te totambolaki na Congo central awa tosali mikolo mibale tozomona ata pilipili te pilipili Congo central azangi mabele madeso ezowuta na Angola pe mosusu ezowuta Goma mpona eya na Kisasa bato mosusu bake kosomba madesu na Kinshasa mosusu basombi na Goma baye nango bake na Congo central
Congo central azangi mabele azangi mabele te hein tambola ba province nyonso tiko ko mituna izo sala pasi biso ezali pona pasi ezo ya lobi nde mawana biso sikoyo lokola toyebi ete nsima ya biso kolengele bato boyei ya bokonzi ya Afrika oyo babengi koya ya Nkwatulendo ekozala na kanda mingi alo mpona kolongola goigoyi Nkwatulendo ekobanda kobeta makasi ekobanda penza kolongola matiti oyo ezangi ntina nzoka tokomi nano kuna te ebongi bato bamilengelaka soki botali bisika biso ndakisa bacoup d'etat esalemi ntango basali coup d'etat omoni kaka babandi kosaisir biloko ya bato wana oyo bazwi misolo na ye bazwi boye elingi koloba nini elingi koloba te mikolo mikoya bariche wana bakokoma bapauvre nde bakozwa bomi kasi ezali ntango mobimba mpo makambo wana nyonso ekokisama matondo mingi tondo mingi noko botale pe na bandeko balandi epai nepai bakwada biso na bokebi mpenza mpe na angele pamba te tobemi bosoba bango mokoyebi mosala mobuko tokama libwana tuku baye na moko etrebi ofumuki mbangu euti koloba bino ete mbanza sanda mokonzi atelemaki poko ya suka ya mboka lokola motangisi batangisi bakosala mosami ya bango kasi ekobende biso motuna na maye ekoleka na kati ya mokili yango ya Afrika mokoma eloko ya suka mboka elobaka bino ntango na ntango ete mabe oyo loposo pembe kosala baindo tika babeteme mandoki basalaki biloko balambaki ebeli bakolia yango mokili na bango ezanga kimia kasi tokamwe mokoma elo eleki mikoba pale ekolo Maroc mabele moningani motango ya bana ya bato kolekata kokoto ibale na zomi na mitano bazongi mokili ya molimo kobakisa baye bakamata mipota pe babungi na ino bakomondono te ekumbi biso motuna ya koloba ete ezali likambo be aloposo yango ewana lokola banganzamaki mabele ya baindo babengeneki bakolo mabele ya te mabele ya bango ekomi babuka mbumba nkona balonaki to pe ezali likambo kani otangisa biso na etokobikele eleki biso bongo pe motuya pamba te eyebe mabele ya Afrika koko ya suka ya mboka matondo mingi soki oke kokota na association de malfaiteurs kasi soki en tête oyo akelaki association azobetama bongo yo associé epe kobetama kaka na histoire ya boteki bayindo na Amérique me banani oyo bazalaki bacommissionnaire banani oyo bazalaki koteka mpe kokela marché wana eza baarabe boyebi lelo kaka oyo tozoloba makambo bamigration oyo bakei na Maroc oyo bakei na Algérie oyo bakei na Libye oyo mpo bakende kokatisa bazindi kuna na Europe soki bokei bokokende kokuta baarabe batandami bazwi bino bamigrant oyo bouti kobika mosusu badindi na mai bakufi bao babiki bakati ngambo bango nde bazwi bino bango sikoyo bacommissionnaire lisusu lelo po bakende kosolola na mindele bakolo bilanga na bamisalo bino bokoya kosala bake kotika bino kuna bosali bakofuta mbongo epai na ye nde sikoyo akokatela bino o motema na elingi soki alingi apesi soki alingi te akopesa te association de malfaiteurs ezocontinue ndenge esalemaka na ba 1505 do barabe baye lisusu bango bakoya kosaka bampuku na bango na Afrika awa bakei kotekela sikoyo bakolo ya Amérique omoni bongo sikoyo soko kobeta me kozala me fimbo ebanda ozwa na bango po nesika bavandi esika moko donc elingi koloba soki tomoni oyo wana ya Maroc boyebaka malamu Isaac na Ismaël bango mibale bana ya Abraham barabe bazalaka bana Ismaël baeuropéen bana Isaac ntango batekisaki biso banankazi oyo nyonso mibale mwana ya Sara na mwana ya Gar nde mwanankazi ake kokota na complot ya ndeko na ye
tata na bango Abraham po bakomisa biso biloko babotoli mabele na biso ya nord wana po bakobenga tokobengana bango na bambuleko ya bakobima kuna metika babanda nanu komona bilembo oyo bazomona wana mpona kolakisa ete bakobeta melongo na baeuropéen matondo mingi koko tokozonga nsima motuna etikala ya solo tokozonga na ngambo ya fumukusu nzala panda na ngola bango balobi ete fumukusu nzala na panda na ngola balobi tozongela kibo biso lingi koloba ete tozongela bokoko bwa biso so totali bokoko tokei na ngambo ya kolia na biso eza lolenge ya bokoko bwa biso mpe na oyo etali bankota kasi mikolo mileki tozwa suka sanza ya samboti koingi ya biso na sanza ya mwambe tomonaki penza masanga ya bilenge bautaki bipai na bipai bayaki na kati ekolo na biso wape pai ekolo ya biso eyingeli mingi penza na lisanga ya masano ya francophonie bilenge basaki masano mikolo zomi mobimba elingi koloba teke pona oyo etali penza kozonga kibobiso poko se kozala te zambi francophonie atelemi penza ngi mpo eta kozwa bilenge baso matondo mingi akotelema na ye kasi atelemi likolo ya nini soki aza na kati ya bwato ayebaka bangubu na bangando bazoya na sa mai oyo azomona te francophonie bazolinga basala makasi po français etikala kasi bomoni bilembo bazobenga nango kuna na ngambo ya Mali na Afrique de l'Ouest asi abando benga na français na babiteni biso na Afrique de l'Est pe basi bazwi Kenya pe asi azwi Djibouti Uganda Tanzanie basi abengani etikali na Afrique centrale minoko wana ekokende kaka balinga te wana ezali nango ba manœuvre omoni mbala mususu mwasi si aboyaki na yo to mobali si aboyaki na ye yo mais yo zokoba kolanda ye nzoka ye si azwi deja baengagement na ye mususu omoni lelo sikoyo soki dollar ekufi po ekolongwa nango bao bazoya lelo soki bozokende Chine po bokende sombaka biloko na Chine soki bozokende Dubai soki bozokende ata na Russie bokoyekola minoko na bango te yango po bosala batransaction malamu ntango wana kasi français kokende wapi etelengani na balabala ndenge bolobi ekosila ngala nzoka siko ntango tokososola ete minoko wana mpe tozoloba eza minoko ya bowumbu tokozonga epai na biso boyebi lelo soki olobi na mwana ndakisa mbeki ayebi te ezosala pasi kasi lobi bakotanga ngo na eteyelo mpona koyeba eloko eza nini mbeki eza nini me na lelo soki olobi mbala mosusu krish ayebi mbala moko melobi biloko nyonso ekosila donc esika ekolakisa ete français ezali monoko ya bozoba na anglais eza monoko ya bozoba nde esika wapi sikoyo tokozonga na oyo ya biso ndakisa moke kaka lelo ekomi soki ozovoyage na avion oyo kaka nakesalisa check-in bo nde balingaka kokumisa ngo nakesalisa check-in mais ezaka ni contrôle okeka baverifie biloko oza nango omoni sikoyo batiango na anglais bake kocheke ekomi spécial bongo mosusu mpo alakisa bino ke ye sikoyo akemata na avion balobaki check-in eza na ba 8 heures sala noki te po soki alobi contrôle ekobima lokola na to vérification awolobaka moni eloko wana ekosila nango ngala ekosila nango ngala
Matondo tozosekana esengo na motema kolandela mituna ya bandeko pe biyano koko suka mboka asili koyanola fumukusu ke mzala pana na Angola tozolinga toyeba bayindo Afrique eza propriété privée ya ba français to ndenge nini mpona nini tozotunelela bongo lobi eleki tomoni président ya France Emmanuel Macron a rassemblé ba ambassadeur nyonso ya France ya mokili mobimba à part o Niger akangamaki na Niger fumukusu na ton o azolobela sur Afrique loboko na poche natali na milobeleli Afrique toyebaka te ezali mabele ya ba français biso to kanga azolobela ba ambassadeur ya France s'adresser na ba ambassadeur français mais azolobela makambo etali Afrique politique na bango ya lobby mais faut mona na ton loboko ni na poche tango na tali biloko ya bongo tobite soki to komi pa ya koka mboka to ekoko ya suka mboka to tuna bayindo toyebi na biso nde te oto lolenge kani mabele o ezaka ba français to nini po soko fani mokiko ka bo France sana ba intérêt neza na Djibouti komi menacer France faut réagir oh na Mali ba accord ba signé na Mali na mboka lokola Burkina Faso komona ba entreprise nyonso ya France sana mboka wana afutaka impôt nango na Burkina Faso te mena France kotala ba biloko wana nyonso mokonzi to nito tuna to yeba otike sika moko loba lisusu cobalt ya Congo comme elle kuna na Afrique centrale te to sana wana soki to e na kati ya Afrique centrale kutu mawa lobi eleki coup d'état uto sala na Gabon awa batu ba sepeli ba lobi ete abupe na makambetali France mais batu batali kaka ba média ya bamboka wana ndenge eliko ko féliciter eloko ya bongo ko condamner ozaki na Mali ko condamner ozaki na Niger ko condamner to li to yeba mfumu Afrique ezaka mabele ya ba français biso ba africain to yebaka te to lolenge kani tonalité ya bongo un chef d'état on s'adresser dans 55 états France azana batu oye acha aworo basala ka politique balandela ka intérêt à France mais boni Afrique yé pas na batu te balandela ka intérêt na vis-à-vis à France malobe pa na binoko kwa su matondo mingi ekoki ko kamusa bino te pona nini toko yanola bino lolenge nyonso mibale ya yambo pona maetali mabele ezali ya biso bayindo kasi mapango oyo batie likolo ya mabele wana nde ezali mapango na biso te moni sikoyo bakaboli mabele na biso batongi batie bandelo ya mapango na bango batuna ta biso te pona nini oyo yambo babomaki nano bomoto na biso balongoli biso bakaboli biso na mabele na biso bakomisi biso biloko nde nsima bati mapango na bango oyo bazodondwa bazolobela nde mapango na bango na biloko bango bazwaka wana kasi siko mopepe ya bakolo mabele nde ezali koya oyo bango baza ko ignore to bazosala semblant ya ko ignore siko bazo préféré continuer ko distraire bino po bino bomonaka na bino kaka tina ya mabele te po yango wana enseignement ya lola soki omoni ata pasteur azoteya yo kokende likolo benga na ye gangela ye to bosenga ye bon yezu akendaka likolo après 3 jours hein? Mais après akendaki soi-disant après 40 jours mais akufaka nano bongo te kasi yo pe songo kende lola on faut ça nano faut kufa nano kaba boma yo batala soka après 3 jours ko c'est quoi pour ce qui ba porte ba sécurité ba porte ba matité siko yo mutu yezu kuta muna neti oko matandenge nini wana nyonso lokuta bien préparé ya batu wana ba éliminer mikolo bakotisi lokuta na bana mike bakoli na yango lelo koyi komona même général oyo asimbaka mandoki même dirigeant politique oyo azali kokamba même dirigeant scientifique soko kende na makambo etali religion yoki na mawa azoyebisa yo bato bakokende lola
oh mutu akozala suspendi na espace hein lelo même ba pratique wana nyonso esala bino pasi parce que lelo ozomona tozwandakisa ya vaudou hein vaudou ezali ba pratique oyo bato bazobanga bamarabu mpe baza na Afrique de l'Ouest bato basalaka ba mysticisme bazali na Afrique de l'Ouest mais pendant ntango nyonso Europe aye na Afrique mpona asakanela baafricain bapratique wana nyonso ezosala eloko te sauf ntango lelo Russie aye na mandoki oyo ezomonana alobi ke azosoutenir sikoyo bamboka wana nde bamboka wana ebandi kofaire face na Europe na materiel mandoki oyo ezomonana sikoyo bapratique wana nyonso bakumisaka esala kutu kimarabu esalaka boye magie esalaka boye voodoo esalaka boye wapi mbuma nango il faut tokoma toza na kati ya monde matériel il faut tokota na mokilo eza matériel tobongola donc na mokuse mabele eza ya biso lopango ya biso te sikoyo ebima lokola nini tata moko alonaki nzete ya avocat na lopango na ye sikoyo locataire na ye aza na boulangerie ne moko ya koni quelque part moko mosusu tata wana ezalaki periode bavocat ebotaka te alaki na nzala sikoyo locataire na ye alobi papa est-ce qu'on kotekela nga nzete no ya avocat mpona boulangerie tata wana atali be wi mboka nzete yango mpe ezobota te somba na yo apesi ye mbongo sikoyo locataire oli akata nzete akati te atiki yango wana ekomi nzete eza ya ye te ekomi periode sikoyo avocat ebotaka eboti sikoyo locataire oyo abuki baavocat abandi kotekela tata wana kolo lopango sikoyo tata wana aza na mbongo te alobi defisanga sikoyo akomi na niongo ya locataire na nzete oyo ya ye mpe na lopango na ye omoni sikoyo tata wana moko mosusu bato baye koyebisa yo te me nzete ezalaka ya bia te sinateka na ngai yango nzete sinateka aza sikoyo lelo locataire azolinga ake kofunda ye mpo aza na niongo ya locataire ya baavocat oyo eza na kati ya lopango na ye ezalaki nzete na ye ebi mpo abika esengeli baya epa koko asuka mboka koko asuka mboka akosala nini ayebisi tata wana alobi toke na leta na opeso mayele ntango bakomi na leta bon yo locataire nanu bandonga nasombaki nzete tout ça nzete boti nayebisika tata yo yanolaka boye natekela ye nzete kasi misisa ya nzete te na mabele na mpo natekelaki nzete okata okende nango tikelanga misisa mpo nzete mpo nebota misisa wana natekango te omoni nde sika sikoyo komonana ete kobota oyo nzete wana eboti eza nango ya tata wana mpo eboti grâce ya misisa nzoka yo na ndenge osombaka soki okataki oke na yango nzete ndengeki ebimisa betapi mosusu engeki ezongela kobota donc ekomi sikoyo foti na yo ifale omema swat omema na mabele na misisa do lokola biso badiama na biso ezalaka oyo bango bazwaka eza likolo wana sikoyo toyebisa bango ke bozwaka mapango kasi mabele te moni nde sika tokobunda na bango yango wana noko tambi atiaki loboko na poche azoreve tokozonga na bandelo ya mabele bakoyebisa biso koko ya liboso ya mundele avandelaka wapi po biso tolakisi epa na biso ke koko na biso ya liboso avandaki entre lake Nyanza na lake Tanganyika pe kombo na bango nzala mpanda na kiteleki nambo etoyebi esika koko na bango abandelaki na Moyen-Orient wana abanda na Afrique te abandelaki na Moyen-Orient Adamu na Eva bazalaki kuna potango Adamu na Eva baza kuna fleuve Nil oyo babengaka na Bible Guion
wana déjà biso si tozala kala si tosala royaume kasi botanga na jardin d'Eden botalaka Eden na Genèse 2 bokomona ke fleuve Guillon ekende tina royaume Kush ezalaki awa kote ya Soudan na Ethiopie zwana mwa ndambo ya nord ya Congo tika tata lopango eza différent na mabele moni eza lokola lelo bachinois bazosala awa aye kosomba 5 hectares bakoutumier bateki 5 hectares mais soko tuni bango mabele si toteka Congo eza na nyonga kari Grèce ya mabanga bateki mabele mais tala nano oteka 10 hectares oteka 20 hectares osali calcul malamu biso tango tokoya hectare ezali unité de mesure ya surface agraire te ya agriculture mètre carré ezali unité de mesure ya surface et non ya profondeur omoni tant tokobanda débat wana tokotala totekela bino combien de profondeur po tokalikila yango ata na mètre cube ya solo noko ndombele makambo masima bandaki ngai motuna mwangai mokei ngai nazali mama biso za mama motuna mokei pa ba mama koko suka mboka ba mokili baloba te mwasi azali être faible kasi soki totali malamu na libota soki mama azali te yiki ekoyingela kati ya libota lina likozala penza na équilibre te bino bo bamfumu esika ya mwasi ezalaka penza wapi nengwa omoni mundele bolingaka ye te po mundele asalaki nini alobi kaka papa va au travail mama va au marché nde totanga je ingeta nzoto boye physique ya nengwa eza pete kasi na endurance eleki ya tata tata soki akufi nzala nengwa 7 jours tata soki asali 7 jours akomi trop faible mais nengwa alekaka 8 jours kasi bokanisa te tozwa kaka etape nani tobandeli na zemi soki mwana botami na 3 kilo donc nengwa na poids na ye normal atie lisusu 3 kilo na kati ya libumu po azotambolaka na yango mpe azosalaka misala nanu wana sikoyo aboti mwana apesi bomoi na kati ya mokili ye mutu alakisa yo koloba mutu alesa yo bilei ya yambo boyebi ke biloko mingi tolingaka kolia eza oyo banengwa balakisaka biso oyo balesaka biso nkota oyo tolobaka ya yambo est-ce que langue paternelle ezali mpona nengwa c'est que epai ya nengwa nde bomoi ezali me balingi kokomisa ye faible nde basali mayele mabe bapesi ye nde munoko omoni sikoyo sino na makofi nengwa akoki kobeta ne tata te me tolobi bien na endurance donc sikoyo faiblesse ya mwasi ezala bozo donc faiblesse ya nzoto ezala bozo bate mposo tozwi ata na bilanga tolamuki na ntongo nengwa ake kosala bilanga asilisi kosala bilanga ake na mai ake kotoka mai asali mosala wana boye na ndako bino mbale na tata azwi kiti avandi kasi nengwa asali mosala ebele aye lisusu abandi kotuta fufu mbala mosusu akolamba ti asilisi kolamba
tata avandi nengwa fa servir na bana na batu nyonso donc azokoba do banda kitongo kosala ti molili ekoti azosalaka kaka te loba sikoyo te esengi tosungaka bango mpo basalaka mingi koleka omoni kasi nde bokonzi ya nengwa nde tolobela bongo bokonzi ya nengwa nde eza nsima ya tata na kati ya ndako to nengwa akoki kozala mokonzi te na kati ya ndako yango wana boyokaka Mario azali tata ye libala epai nde Mario siko soki mwasi ake libala pa tate bongo babenge Tario eske azalaka azalaka te po mwasi mobali do mwasi ya roi si aza reine bongo mobali ya reine mobali ya reine babengaki roi te mais mwasi ya roi nde azali reine omoni yango wana na siku soki boye balobi mutu azali mokonzi na kati ya mokili nsima ya tata mokili donc mwasi soki tolobeli faiblesse ya mwasi ki azali être faible te bakomisaka ye nde être faible parce que cerveau ya mwasi oyo apesaka epai ya mwana ebongaki baprépare yango mais sikoyo bakomisa mwasi faible parce que babimisi ye na balabala bakomisi ye joue bakomisi eloko ye moko akomi lokola fleur azo komona ke omoni ekomi sikoyo nini soki azoleka na nzela babengi ye te azomona yango lokola malamu te nzoka ye nde kolo bomoi mpo bato nyonso bakozala na mokili bato bakobota bango banengwa siko ndenge nini okende komikomisa faible motu nyonso azwa ne yo ndenge alingi alors kakotia makila na ye na kati na yo oyo okopesa epai ya bana oyo okobota bazali makabo euti epai ya tata mokili bino nde bokobota basavant bokobota baroi bokobota baprésident bokobota bahomme politique bato nyonso bakobotama na banengwa bakozala bon matondo mingi nakolikia mwasi so balobi faiblesse ya nzoto boye bongo mais faiblesse ya esprit mundele moto akomisaki po yaki mpavite azalaki faible na esprit te omoni meme banengwa niamega banengwa mafuta batenaki liboso ya mundele omoni matondo bandeko balandi koze kopusana malembe tolobaka bolandaka biso sans tendance sans parti koze kosala mpasi makambo ya ntina mazali koloba mame boze bolimbisi moke noko po toloba na tata mwasi zikonza siko mwasi ake esenga parité mpo nani po akokana na mobali yango ake esenga parité moni te bazopesa mwasi faiblesse tozalaka na mwasi na manaka bapaya kobanda 1er janvier ti 31 décembre toza esika moko siko mokolo moko bato balamuki oyo topesi yo kaka mwasi mokolo moko 8 mars na sanza moko kaka ya mars bino mpe basi boyambi yango mpe bosepeli mokolo yango bokendo binaka sikoyo bokomaka bato kaka le 8 na sanza ya mars soki esili ale ata kutu mosopi alemba na ye oyebi sonzo bomona sonzo azalaka kolemba maye bobenda makila matondo bandeko balandi kozalaki koloba bolandaka biso sans tendance sans parti bolongola na ino basentiment inutile esika na ino kosala mokili ono ya foi soko likambo eze mabe manaka nyonso tokosalaka tokokataka bazamba bibale te bisobe eyalaka mpo ya kolamusa makanisi na bino bisika biso maye nesenge nzela bazali koloba bazwi ntango ya koloba uta bambula eske bozali komona to bozali komona soko bozali komona kako no ya foi nde ezali kokanga bino tokolikia esika tokomi lelo ata soko bokoya kosangana na kilongo ya bavutuka te mosika bozali falaki prise ya responsabilité po nyonso nesonga nzela bazwi ntango ya koloba biso tokolikia
lelo eze na pole noko mbongo na pimi bino maloba te maloba mboka bino mpona moni kozokosala ngai na motema soki maloba mboka Matondo noko Botale motuna na biso ekei mingi na maimazai koleka wakati ya molongo tomoni na Brésil zamba na bango nyonso ya Amazonie eziki ezokozika makasi kolo musu eza pe na zamba ebele na molongo Canada zamba na bango ezokozika tozoyeba te mutapelisaka pe moto wana nano bamona ye te baradar bazalaka nango makambo nyonso banini kasi bamona nano te moto atumbaka zamba wana elongwe na Canada eyeti na Europe Grèce bahectare ebele ekei na moto na France pe lokola bahectare ebele ekei na moto kasi zamba oyo bato nyonso bakomi komona etikali lokola zamba penza ya malonga ezali kaka ya Congo nzoka nde mpona zamba ya Congo wana mindele baboyi kopenza kopesa lomeya mpona kosunga Congo na kobatela zamba wana toyebi te na mayema somana Congo eloko nini akoki kosala ye mpe atumba kaka zamba na ye mpo azozwila yango mpe litomba te bao basengeli kopesa misolo mpo misolo ebele ekotaka mpona makambo wana ya zamba Congo bazokopesa ye te oyo bango batielaka mpe motema epai na bango kuna nyonso ezokozika tokosuka wapi matondo mingi soki Europe ezozika bazobetama po Europe fa koma pauvre pena fo esika ndenge wana mo esika bazwilaka ta na mwa mopepe to na mwa fikoni nyonso ekende kaka tolimbolaki ete ntango batumbaki ya Kimpavita moto ebandelaka na koni yambo ya na nzoto ya bato nde lolenge wana bango mpe banzete wana nano ebandi kozika nsima moto ekoya ekokotela bango Brésil soki eziki bobosani te ke Brésil ezalaki colonie portugaise eza na influence makasi ya baeuropéen bien ke banoir tozali kuna tokendaka kuna tokendeki kosala misala oyo tokokaki kosala na biteni wana donc koappauvrir lisusu nani Brésil eza mabe te eza malamu na bamboka nyonso oyo kaka ekoki ke mindele bazodondwa baza na lolenge ya mwa pourcentage ya likolo bazika kaka mpona misolo ya Congo to wana posa misolo te basunga biso na bamisolo na bango po kobatela zamba na biso elingi koloba kaka totya mobeko batika kokata banzete na biso ekendeke ndenge ekendeke wana mpona kobanza na bamboka mpona kobatela zamba bapekisaka kaka balobi botika kokata banzete me awa epai na biso eloko nini bazosala bakopekisa bato bazokata banzete mpona makala kasi bazotika bato baza koexploite bazamba na biso ya minene mpona bakumbaka banzete wana bazobenga bagrim akende nango na bamboka na bango omoni bariche bamilliardaire ebele na Europe bazaka na kimvwama to bozwi na banzete kaka ya biso sikoyo so tolobi tondima kozwa misolo na bango tokosala nango netini misolo wana eza kaka misolo bakopesa bapoliticien bango bakokontinue kozwa banzete soki tolobi ke po tolona lisusu banzete ekozala ya banani lisusu nano ya bango yambo nani tostope bango kozwa banzete na biso ekende lisusu te biso moko tobanda osalela yango mpo biso na makambo nyonso tozalaki mayele ata peshe oyo bozomona biso tobandaki kobwaka kisi te na ebale mpo eboma mbisi tozalaki kobwaka file ya madusu minene mpona nini ekokanga mbisi ya minene mbisi ya mike ekola d'ailleurs soki toke peshe ate ya kopepa soki tozwi mbisi tozopona ya minene oyo ya mike nyonso tokozongisa na mai mpo bango wana nde bakobotana me mundele aye na file nano ya moke ekokanga na ya mike na ya minene aye lisusu na bakisi lokola tsoda bozobwaka ezoboma na bamaki oyo atekela
mbisi na ye oyo aza misu lokola Ndoki Thompson wana Chenchard. Donc moni makambo wana eza ebele. La main qui donne, c'est celle qui dirige bolobaka. Siko soki bango baye na mbongo ba aider biso neti na ndenge nini. Po biso soki mundele lelo to bengani ye. Toko s'en sortir makasi. Ebele batu bazokanisa soki mundele akei biso vie ezate. Mais tango ye azalaki te. Tozalaki ko vivre te. Po tokoti na bomoi na ye. Nakopesa ndakisa moko kaka boye. Bato batekisaka bakisi kaka. Po tolakisaka mo eteni moko noko mbongo. Bon. Mutu moko atie ba comprimé na ba sachet alati yango azotambola nango na ciseau na azotekisa te. Botunaka date d'expiration. Bosoki siko akende kolokota bakisi oyo babwakaki. Soki totali na poto, soki bakisi eleki date, batumbaka te, batindaka awa. Bantidate yango lisusu. Ingeta eye koti. Siko bakisi wana. Parce que so bolobi ono OCC a contrôle kango na ba moyen na ba machine na matériel nini laboratoire nini OCC azanango. Do biloko ebele zo boma batu na bamboka na biso. Bonga na ndimi te ke bato bazo sala ba comprimer to bakisi kuna soki komi périmé ba bwakaka. Eyaka. Siko mutu ake kosomba kisi na pharmacie basaleli ordonnance soki ameli après ngonga moko to mokolo moko to mibale misato mutu ana kufi bakondima ke si boyoka ke no kisi bapesa ki yango te bomi te babimisi na ngomba ya koloba ke banoko na batata basi lelo mindele oyo bazwi mokano ya kosilisa biso bayendo me bakosala produit batiango na bazwi produit wana bapesi na régie des eaux balobi ke ya kopetola mai soki tomeli toko kende me toko kufa biso nyonso mokolo moko te me toko kufa oyo baza na nini na bantikora makasi bakoresiste bamosusu sikoyo ntango balobaka ke épidémie eza mona biso siza ya bango épidémie bango to bakoti bamaladi wana te me mangomba koyoka kaka nga naza voyante nga naza voyant eza banoko na batata basi bino banoko na batata basi soki eza bino me pai mosusu bino moko mpe boza baboti te oza tata mwasi ngambo epai moko oza moboti epai moko oza mpe mwana siko toloba peno juste banani bazoloka ozala noko epai moko oza moboti epai moko oza mwana epai moko oza tata wana nyonso badistraction mpo bokoka komona te ete Europe ezoboma biso scientifiquement bazoyela biso biloko ebele ya mabe me nga nayebi ke na soutien spirituel soki topetoli environnement l'état azwi mokano tokovivre malamu bamaladi mosusu oyo eza konyokola biso awa ezali bamaladi bango moko bakeli yango batindiki après batindikisi me sida eza virus oyo bango bakelaki te après baye na baretroviro ya banani sikoyo nani asali virus wana oyo ezoboma bato kaka bango baye na kisi sikoyo soki virus wana yaki te retroviro mosalani awa ezani est-ce que bozo comprendre te ke même na yango médecine bahôpitaux bapharmacie eza business ekotisaka bambongo ebele yo tokokende kozwaka bambongo na bango bongo te tokanga motema kolia ya mutu santé ya mutu nayebi ke noko bino botunaki na bino kaka mbongo ya environnement me tokomi ti kuna mpo zamba tozozwila oxygène po topema bongo mayebo nyama zamba po tozwila santé te yango wana bomoni tosangisaki nyonso bososola kaka mpo esalaka mpasi ezoswa alors que santé nano ezalaka na pharmacie te pharmacie eza na hôpital te mais pharmacie soki ni santé eza wapi mais eza na nzungu nyama zamba bantirope banda bakela bango ti lelo hôpital na bango eza wapi maternité na bango eza wapi mosusu akoganga alobi mukusu bongo clinique vétérinaire boyebi yango te awa
côté à Kalufungula, mais clinique vétérinaire pour basali jardin zoologique. Pour banyama wana bazo vivre li banda ya nature. Yango basali li bango clinique. Matondo noko mbongo. Tuana posa mbongo wana te. Tuana posa mbongo na bino noko mbongo. Ya bato wana te. Ego sale lote. Matondo mingi noko ndombele botale maye buti biso kati ya ntema kwa na bongo lenge koko mingi noko ndombele botale maye buti biso moye ba yebi obeko gbolo biloko bia bato kasi ba okimawa ya bomo ya bato te. Toko ya suka ya mboka epai touti na ngumba mokonzi Kisasa ekomi na lolenge moko boye oleki na eteni iso to pe ko iso okuta moto moko atie bafle ya monene bakamati mwana moko elenge bavandisi likolo ya mesa biloba bakobenga sunga mwana bitike sunga mobola sunga pe ayobe mokomosu bakosunga ye kobeta karate ndeko tia boye na boye kitunga bato bakotiaka misolo baike bakei mosike koleta bana kino basaki na kingo akotambwisa ete bana oyo na orphelinat ikuna loso ezangi oyo kuna babwaka ye moto kosunga azali te bosunga to bila na bolayi bwango okokuta to ya kozwa misolo moye wana ayi pasteur sima makongoli ya ye de orphelinat yango ezangi atako lopango to pe adresse ezali te kasi leta apesi bango tango liboso ba maison communale bakosala makambo ye wana bomolo bakalika moko mokomoso ete moto abomi mama tu aboti na tongo akolesa mwana loso pona kokamata bongo mawa ya baboti ya ye ete mabe eingelo kati ya ye te oyo mokolo moyo ekomi kosala christianisme koko tokomi etenikani eibongo libabe yango ebota nguta karakara to pe likambo ye sango ekomi na suka kasi bana bakomi na kati ya balabala motuna ya biso penda yango ewana pa mate kotumisa te mama ya biso atondo mingi mama bota ordre comme ne désordre. Oh, wana nyoso boso mona business. Po logique ezani. Mais makambo etali ba orphelinat wana nyoso makambo ba orphelin. Bongo ministère affaires sociales musala nango ezani. Hein? Siko ba orphelin wana ba utaka wapi? Omoni ezani sika moko na limete na ebite soki ezalaka ti lelo. Baboti ba mususu po passer leki bazokende kotekisa na bana. Et na koliki na période moko elekaki bapesaki même autorisation na mboka na biso awa bato bakoki koya même mindele baye ko adopter bana awa. Do baye basombi bana bake na bango. Omoni biloko wana soki tokenda ngo na bozindo makasi bona mukuse ezali pauvreté. C'est la pauvreté kokele la mutazola mukana tonga zokanisa ndenge nini nakoki na zwambongo. Moko mususu pasteur moka zote ya bis. Bon, vutuka moka zala kwa na bitata talo kosi siko mbongo ya ngaka zwa azuite. Nzoka mbongo na bakabola kango. Do soko menacer ndengwana akomemo na bureau ya OPJ moko. Tu ba OPJ wana bonga na tangi kombo te me bomi yebi o bosala ke loku wana. Tiko tango ye akotisi code. Vutuka lobi na boyaki ya teyi. Ngana lobi lokuta ngwana. Ote me o yebi kasa na orphelinat za boye siko fazwa bambongo siko mbongo wana azuite. Babengi biso na telefone. Na yebi tata. Ok. Lakisa biso sika orphelinat wana ezali. Biso tozokende nano kuna totala ba orphelin wana tokokoka pe kosunga na orphelinat na yo wana. Apesi adresse totindi batu bake orphelinat ezate. Ezate. Me basalisa ba mikanda batambolaka nango. Donc makambo eza ebele bon nzala na pasi soki eleki mutu na mboko mutu azoyiba na biki. Hein? Ayibi na ampoule motuka eza combien mayibi yango. Hein? Kombo kuto kaka ozo kombola. Obosani bayibi kombo.
mboka wana po bomona niveau ya pasi don na mokuse nzala eleki me biloko wana nyonso ekosila ntango bokonzi ya botata mokili ekokɔta na afrika mpo bato ebele balobaka kongo kaka me sikoyo bozoka na bamali kuna bapeuple malien bazomilela te na bamigrant oyo bazokufa kuna majorité bacongolais te afrika mobimba donc elingi eloba bayindo bisika nyonso bazali baza na pasi me pasi tozokende na suka mpo tozokende na suka ya bowumbu matondo tozokenda molongo tambi bozela ntango na bino na ekoki te motuna ezali batata mwasi ya mbamba motuna ya biso ezali mingi mpenza mpona banengwa bamoni pasi mingi na eleko ya kobota mikolo ekomi kaka kobota ifo bapasolo libumu atako bakopasola te mpo bota mpenza na ndenge ya solo ezalaka lisusu te kaka bapasola mikolo eleki nengwa moko akufaki kaka liboso ya klinike bondeko likolo ya pasi ya kobota na maleli tata mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo awuti bongo kotia maboko mokanto mpe kobimisa poele mpe kotalisa mapitalo maye esengeli mpenza banengwa babota ya ofele toyepa koko asuka mboka na sango ya kitoko boyo bino bolobi nini matondo mingi na sango ya kitoko boye tosepeli makasi po ete soki bati mobeko bongo banengwa bakendeke na bamaternité wana kobota ofele ekozala malamu tosepeli makasi nde tokosenga na leta bacentre wana ezala limité te po population ezali majorité pauvre alors ntango bato babanda kokende mingi kuna lokola mpe maternité ekomi nango ofele bibota mpe ekomi nango pamba mpo ekomi ofele kasi riske oyo tozali nango ezali ke bahopitau wana afe bamaternité wana ezala envahi donc baconseiller ya mokonzi ya mboka ministère ya ministre toloba bongo ya santé to ministère mobimba ya santé batala makambo wana malamu na lolenge kani po mikano wana ezala kaka te balobi mwa mikolo nsima ebebi lolenge kani ekoki kotikala bongo libela ministère ya affaires sociales akota na kati ya makambo yango po likambo bolobi wana na bondeko soki euti osalema susu mikolo oyo seke ekomi mibale po oyo biso toyebaki liboso ya mwana mwasi moko boye kombo ne ntimba azonga mokili ya molimo wana na bondeko mpo bazangaki misolo baboyi koyamba bango ti avandi boye azongi mokili ya molimo na mwana na kati ya libumu eza pasi na motema kasi lelo soki balobi bazwi mokano wana tokolikya toza na bamaternité na bapolyclinique privé omoni bango kuna bakotia kaka bazozwa kaka misolo eske baye bakobanda kobotisa basi na bamaternité oyo mokonzi ya mboka alobeli parceke mingi ekozala ya leta eske bakozala na motema wana te basala mosala na bango malamu esepelisa bato malamu to bakobanda konéglige mpo nini bato bakende plus na baprivé na bango wana mpo lelo ata bozomona okemba mosusu na hôpital me munganga azoloba alobi bon landanga na polyclinique na ngai landanga na oyo ya ngai bongo bakisi ofele elongwe na hôpital mpo nani banda kaka baprivatizaki nini afetoloba nini baordone nini bapesi nzela na baprivé bakela bacentre de santé na baekole kobeba ya enseignement na kote ya santé makasi lisusu koleka donc mobeko eza mpenza ya kopesa longonia eza lokola mobeko ya bana batango fele eza malamu kasi likokisi na yango mokonzi ya mboka alobi bakokisi basunga nde mokonzi ya mboka mpo likanisi eza malamu matondo mingi
Matondo mingi noko ndombele na kopesa biso maloba. Fumokusu lelo mokili esiki ekomeleli. Mokili ya lobi toyebi ete ekambami ezokambama na mibeko. Tozomona na kati ya ONU toza na 5 membres permanents. Oyo tobengi Russie, Chine, Angleterre, France na États-Unis d'Amérique. Na kati ya 5 pays wana okomona 3 pays baza na kati ya monde occident. Aux États-Unis, aux France, aux na Angleterre. Baza race moko, ba blanc. Soko longwa ndeko na bango oyo komona ba chinois o to benga ba jaune. Ozongi okomona ba riche pe baza ba blanc nenge moko pe na bango mais c'est comme si bango vraiment bazaka considérer té. Mais l'autre moni va moko mpepe moko ebotami ya BRICS. BRICS ebotami na kati ya BRICS wana to moni mpepe wana ezoya c'est comme si ko contrer ONU. Lelo baza na préparation ya monnaie unique na bango. Lobby outi ko leka déjà babandi déjà ko sunga mo ba pays mo mingi ya kati Afrique. Mu pepe moko pe so ye ba pays mingi africain ya ba pays mingi ya mokili kutu Afrique raté bazo linga kutu ko na kati ya mu pepe wana. Kasi na kati ya BRICS wana tomoni eza ko sangisa ba race nyonso. Tomoni lelo soki tomoni lelo Brésil. Oyo baza ba blanc na kati ya ba blanc na kati ya Brésil omona ba noir na ba blanc bazali. Oye na yemoko Russie o baza ba blanc, oye na Inde o baza ba rouge baza na kati wana, oye na Chine o baza ba jaune, oye na est wana ezali Afrique du Sud. Toloba nini mokonzi? Mokili ezokende na loi ya complémentarité yango lelo BRICS ebotami mpona kosangisa mokili ya lobi b'inscrire monde occident baza kokende kokufa na bango lobi to lolenge kani malobe pa na bino mokonzi. Tondo mingi na kolika na biteni wana ezali bilembo ya kolakisa kokweya ya Occident pe kosila ya Occident. O soki misolo ya Occident ekweyi, ekonomi ya Occident ekweyi, kasi asili ngala te bazobotola Occident nde Afrique. Yango tolobelaki likambo ya mutation. Kasi complémentarité nanu te, nanu ezwi esika te. Po pamba te eloko tosengeli koyeba nanu na kati ya boyebi Europe soki lelo akomi na shit forcé babetie na makasi akosala complémentarité nana si akozala domine nde donc Afrique ekodomine lisusu Europe ekoniata Europe po Europe akoya kosala akoya bazwa na musala na Afrique pour mukimbangu baloba soki mindele ba santé te tokokende kosuka na esika nini mwindo akokoma mundele mundele akokoma mwindo elingi koloba te moto moyindo akozongela kibokonzine na mokili européen nde akozonga pe na place na ye akoniatama akopakola makala po ayinda akoya kosala bilanga wa na Afrique bokozwa bango na misala wana ezali solo ezali koya Asie aza ko se préparer pour abotola mokili azwa commandement yango ye pas osala misolo na ye akosala banque na ye akosala nyonso ya ye soko zi Congo dominer Afrique dominer monde mais biso tolakaki tokobima na prison ya Europe tozokende po Asie ye pas na posa kendo kotisa biso epa na ye mais tokokime na nzela meto abimisa biso nanu sima nde tokotuna omemi biso wapi o toke pa na biso te na lupanga bato te tokozala epa na biso po tokoprofite tolimbolela bino boyebi colonisation bato ebele balobaka colonisation egale neti bazoko mingi na sens ya domination kaka mais qui dit colon dit homme d'affaires. Donc lobi abengama ki ba colon lelo bato na bazo bengama ba homme d'affaires. Or lelo bato bazo ko investir na Afrique za ba homme d'affaires asiatique te bozo servir bango na salaire nini na rente de servir nenga ba européen ba yeli bino na kwiti. Donc complémentarité te memolimo domination des ananu ko persister na monde avant que complémentarité eya na mokili il faut africain akoma lisusu riche parce que entre riche na pauvre équilibre ezate.
eza penza bongo tolobi esika fumu basukeli wana ya domination banda kala Afrika azaka kawana pona kosibir asibir esclavagisme, traite négrière, colonisation, toye, tokomi na vent ya démocratie, ba indépendance, côté mbalamo kana même série ba pays africain et ba indépendance. Tolongwe wana, to côté na série ya ba coup d'état presque na ba pays africain, ba coup d'état salami siko to côté na démocratie, to côté na ba conférence nationale souveraine partout. Lelo oyo boye tozo yebate Afrique nini lisusu etikali tozo yebate Afrique ekosuka boni azoko zelaraka batu mususu babongisela ye manaka batu mususu nde bango nde bayebi kosala ba stratégie ye Afrique ayambaka kaka azana eloko koloba te matondo mingi noko mbongo bomoni mutaliboma mutaliboma sana bomoi aliaka amelaka pemaka alataka pe mais sans conscience omoni donc ko bikisa mutaliboma ezali te okende kokatisa ye suki ezali te olatisa ye bilamba ya kitoko osokola ye to pese bilei kobikisa moto ya liboma ezali ozongisa un état de conscience silisa ende liboma na ye wana po ye moko akende komikatisa suki ye moko ayeba kosokola nzoto asokola bilamba na ye nzoka Afrique lelo africain bakomisa ye liboma mpona nini asi abungisa molimo na ye moto ya liboma azalaka boye molimo ya ye ebima molimo mopaya ekoti soki eza ya mbwa bokomoni kaka kendeke mingi na bafulu kaka soki amoni kaka moto yo wana molimo ya mbwa bakotisa na kati na ye soki aza na molimo ani awo soki amoni naza liboma mpona kosalisa ye fo basunga ye molimo ya mbwa ebima oyo ye baluki yango esika ezalaki bazongiseli mutu mwindu biloko nyonso bolobi ba indépendance ba coup d'état mindele mutu bazalaki kolongola bolongwa ba oyo nyonso bokoki kotambusa Afrique na lolenge longo bani balongoli ba remplacer ba conférence nationale ye ba bomi ba pesi soi-disant démocratie ezali ya kofinga ba dirigeant démocratie ba finga ba dirigeant liberté d'expression ezali kofinga ba dirigeant bato bazanga botosi parce que bakonzo bakokota batosa makati po bango bakomisaka bango ba marionnette na bango basalisi ba conférence dirigée na ba catholique wana boyebi yango malamu donc religion chrétienne lelo soki botali ba coup d'état oyo pe bandi kosalema lelo bokomona coup d'état na Mali Asie aza na kati na Burkina Faso Asie na Niger mususu so na bongo donc bango pe bandi kolongola ba dirigeant oyo bazali na penchant européen po bazwa penchant asiatique ozomona donc bazolongola kaka mitu bazochanger ba gouverneur ba gérant ya ba boutique siko biso tozali population nde biso peuple bato tokozwa conscience omoni ntina ya religion africaine kolongola moto moyindo na eta ya kiliboma akoma na eta ya bomoto yango wana nsiku mya ntsemono anza mibeko mya bikela ekolongola bino na monde imaginaire ekolongola bino na monde ya utopie ekokomisa bino na monde ya concret elingi koloba nini soki lelo tososoli ke nzala esilaka na losambo te me nzala esilaka na kolia kasi tobanda osala nini fo toluka bilei ezalaka te siko bilei wana soki toyebi te moto aliaka po azala na nzoto kolongono kolia epesaka yo makasi na mosuni mpe na molimo moto alete alembaka
mais moto ya le nzoto eyaka makasi biloko toliaka yango mpe eza na vibration spirituelle napesi ndakisa ya soso soki tole soso ya Congo soso wana arezonaka aza mayele donc tant tole soso na mutu ya soso tango bolambaka na mitu ya soso bopesaka bana na baservo ya basoso baservo ya bambisi donc bozala na ezaleli te ya kolongolaka mitu bobwakaka parce que réaction nyonso esalemaka na nzoto eutaka wapi na mutu seke nyama arezonaka reflechisaka na mutu na ye mbisi mpe lolenge moko mais sikoyo mundele asali bino mayele nini azolakisa bino mona bakati mbisi babwaki mitu abino mpe bobanda osala nini bobanda obwaka te fo kolia na cerveau alors sikoyo soki obi tokolia soso lelo eza mpo soso wana apesa biso bomoi donc tokoki kolia soso maladi te tokolia soso aza na santé normale mpo na kati na ye nde tozwi mpe bisalelo bomoi oyo koya kobakisa bokasi na oyo biso toza na yango kobanda na cerveau ntina nyonso sikoyo soki ozwi soso ya ferme zobazoba wana abotaka na liki na ye moko ayebi ne kutu te lere nini abotaki yango sikoyo soki ole soso wana eza mpona ozwa nini musuni ya pamba vibration eza te nyonso wana ezokonte donc ntango africain akomona ke akoki koliaka mpona kolia te baboudin bajambo basaucisson bangulo bazolia balima wana biloko wana nyonso akozala na posa nango te azala na posa oyo eza naturel alors na ntango wana kobanda na mitende soki bozokende Congo central kobanda na mitende bokokuta lisusu esobe te bokokuta nde milona soki okoti plateau de bateke bokokuta so esobe te bokokuta milona partout mpo na nini esika moto azalaka atiaka milona mpe azobokola mpo yango wana nde esika bomoi ne ezali me bino sikoyo soki okoti na Congo central ozokuta besobe elingi koloba wana bato ya Congo central baza banani baza baantilope baza basimbrike no baliaka matiti wana te soki ezali baliaka biloko kaboko bakotondisa milona omoni lokola bazozela biloko ya poto sikoyo kuna mindele bakozwa kalite pena oyo ebandeli bapesa bino te donc tosala makasi raisonnement sino te mutu mingi atikali kaka mowumbu me ekosila noko mbongo mbongo mate mayele ya kokabola wana basali na kilipasa longonya na bino complémentarité oyo elukami yango wana matondo baboyi domination fandi na mboka torobi bravo t'organiser ba élection na mboka na biso na misolo ya mboka na biso moko torobi bravo ancien président Keya tiki quelque chose na caisse ya l'état torobi bravo ancien président Silisi
nyongo ya fait maréchal Mobutu tolobi bravo bayambani bokonzi elengi tolobi religion africaine ebilaka mfumu kimbango ezeko kenda na kokokisama na prophétie ya 93 tola muka divorce il faut ezala nesonga nzela baleki balobi te divorce wana ezala te na lamuka yaka kokota na mariage ya FCC cash tolali tolamuki libalango ekabwani majorité est basculé changer camp tolali tolamuki battaque personnelle bandi destitution ya leki ya ancien chef de l'état azalaki kuna na Tanganyika balongoli ye babotolo bandako baboti ye biloko libanda esika tokomi lelo mira jeleme babuka azenani yakangaki nzila toze koyoka mwa solo mabe kolumba eze kopromettre mabe lobi nzoka balobaka bapeseke toli na mwana yambo akenda mabina akasho auti mabina te biloko yonso ya malamu tobeteleki maboko bisika touti eze kokenda nango na kokufa élection toze koorganize lelo ya baniongo ya kodefa na FMI ya kodefa na Banque mondiale toyebi te toze kokenda na kosukisa manaka malobe mboka binoko matondo mingi soki obeli te okoluka mpe kisi te ndenge nini okokoloba ete eloko oyo eza mabe eloko oyo eza malamu soki baconséquence na yango te bovivre omoni bomoko esalemaki passation ya pouvoir esalemi oyo akoti na kimia oyo pa bimi na kimia kasi bokotala banani balobaki te esengeli divorce kaka ezala église catholique moto ya liboso eza église catholique bake kointoxike baparti politique oyo eza lelo na pouvoir oyo non président Tshilombo azokoka kodirige te bakomi kobenga ye kutu ntina niveau ya ko pasi na motema to maloba ya kotuka ya kokitisa moto kokitisa mokonzi ya mboka te ye nde akomi mwasi nyonso wana mpo batindika divorce wana esalema conséquence tomoni mbuma kitoko elingaki kobotama malamu o ancien président ntango akei esika asukelaki esika président esika akozwa te esika nani Sarkozy asukaka Hollande azwi te Hollande asukisi Macron azwi donc epa na bango continuité mais pa na biso buka ya moninga siko bamonaki te na lolenge oyo wana soki président ya sika akosilisa manaka oyo moninga atikaki elingi koloba te soki asilisi ye pasali programme oyo ya ye bon manaka oyo ye pa kosala moninga akoya lisusu nsima soki akoti elingi koloba tobandi koevolue toke na progression lokola mundele alingaka yango te nde asaleli église na ye asaleli yango na bamarionnette na ye mpo divorce ezala mais biso tozoloba boye ezali kaka mpo na elakisa yo mpo soki obeli te okondima te koliaki biloko ya mabe na nzoto na yo il faut fièvre mpe ezalaka te changement ya fréquence il faut nzoto eninganaka il faut tomona biloko wana nyonso mpo sikoyo programme ya bukanga lonzo bazokangela yango bazomenase mpona bakanga bandeko ya bukanga lonzo mpona nini mpo bukanga lonzo il fallait continuer bota ebotisa babukanga lonzo ebele do na mokuse kokabwana wana ezali liteya ya munene mpona bakongole liteya wana elingi koloba nini nzoka bomoko
nde ezalaka malamu kasi bokabwani nde monguna azalaka wana nakoloba yango na monoko oyo ya ndengwa moboti na biso kitantu ezali œuvre ya ntantu donc kibonguna ezali mosala ya monguna mpo bato ntango bayinani bakomi banguna te mpo bayinani sikoyo soki bayinani ezali mosala ya nani œuvre ya nani mosala wana bazosala eza ya nani ya monguna or monguna babengaka monguna azali nanu ya monguna ya tata mokeli ye nde kolo kokabola bato omoni alors soki église catholique ekendeki kosala mosala ya kokabola FCC na cash soki eza lingomba ya monguna alors lokola lingomba na ebotamela na Vatican elingi koloba nini Vatican na Europe mobebisi Afrique ekasi donc eza kaka liteya oyo mpona biso eza malamu emonanaka bongo mpo lelo biso ntango tolobaka te baconférence nationale ezalaki mpona faire louper Afrique occasion ya kocomprendre mokili eza na mutation parce que période wana ezalaki période ya chute ya mur ya Berlin ezalaki période ya démembrement ya URSS na période ya Gorbachev ozomona nzoka lere wana nde esika sikoyo Russie azongaki na kimokokoli na ye mpo amilengele alors Europe akanisaki kokweya ya URSS esali siko parce que yango babengaki fe ya guerre froide elingi koloba guerre oyo ezanga mandoki mais siko tozokende wapi toki na guerre ya mandoki après guerre froide toke na guerre ya mandoki guerre ya moto donc na mokuse mpo na biso eza normal toyebisaka bino ete baélection soki bosali yango ekokumba nango bolamu na mboka te eza mpe lokola lelo bato bazowela baélection omoni eza bapoliticien kaka mpona bino mpe si bolie mais soki lelo mwasi moko par exemple alingi akende libala pa mobali soki kaka oyoki na monoko ne azoloba totyaka ata akokende mwasi ya mibale mais soki azoloba lobi bongo ozomona te kuna ye ndenge azoya matama ozomona te ndenge ye azolia sikoyo ye soki akoti libala kuna jana sana kasi ntango deya bazolobake bino mpe si bolie botikela biso il faut discours ezala peuple azonyokwama mingi sikoyo peuple aluka bolamu alors soki tokoluka bolamu ya peuple tokoloba na baninga nanu teke balongwa me tovanda mesa moko totala pasi oyo eutaka wapi tokosilisa yango lolenge kani Afrique ya lobi Afrique oyo Asie akodirige le monde Afrique akozala na position nini face ya ba nouveau grande puissance oyo baye lelo ozomona bamilengelaka te bokendo bala mwasi akoya na libota na bino mefo bomilengela mwana koya kobotama fo bomilengele na makambo nyonso lelo Asie azoya sans intérêt na ye ti basali mandoki wana nyonso bazobetaka ti baya kosunga Afrique kaka mpona bolamu ya Afrique moto akoti na lopango aye kosenga mai aye kosenga mai me nanu kaka na yango mai bolamu wana ya ye mpo aza na posa mai me ya mibale tala misu ne malamu ndenge akoti wana bokomona mbamusu mwana no ya mwasi ntango amoni kaka bopesanga mai omoni kaka mwana no ya mwasi ake kozwa mai ake koservir tata wana ndenge azopesa ye yango amela mai oyoka bolandanga kuna na coin landanga ameli mai azongisi apesi kopo akei ntango mwana oumeli te oyokaka mwana alobi papa tonengwa nakena akelanda moto akopwa mai ya bozala mayele mopaya azoya na kati ya mboka me mayele eza ye yoza zoba tika abon menteur eza oyo autaka mosika aya kokosa
po yo yebi kota uti te bongo mutu aza en face na yo oyebi motema na ye hein oyebi ke bana basi ebele bakumba zemi po balakaki bango ke baokende poto bakolatisa bango bavoila milai ntango zemi pa hein lelo yo nga na zemi sundolinga banza ata fotokopi na yo mwana na kobota hein fiancé maloba hein do maloba mundele azoya na maloba azipa azoya na maloba o ganya ekosalela wapi hein Europe ayaki ayeko civilisé soit disant Asie azoya na ganya mais siko mfumuki manga lobi ndombe nkilo eti kwenda sosa muntiza mputu bia bionsono muntize no bia lunga bienina nini bozali koluka na mikili ya poto po nyonso boza nango awa hein matondo noko matondo bandeko balani Entonces, basala ngele bazala ba acteur na kati ya terrain kasi ba spectateur te lelo mpona bakongolais tokoyebisa bino bosala ngele mpo makambo ezosalema na Mali bino nde bongaki bosala yango kasi Mali mpona chemise na bango bapesaka eboteli bango lipamboli wana bino mpe bozala mayele po Congo motema ya Afrique donc peuple ya Afrique centrale bozali n'importe quel peuple te ntango bazoloba le cœur de l'Afrique mais bomoi ezalaka wapi na motema soki motema ekufi nzoto nyonso esali nini ekufi tant que Congo ekobonga te tant que Afrique centrale ekobonga te Afrique mpe ekobonga te yango wana tolobi na bino boye bozala mayele mpo na manaka ya tata mokeli mundele alinga te akobetama mpe akokufa mpe akosila po monde artificiel chasser le naturel il revient toujours au galop monde artificiel ekolimwa ekozongisa tokozonga na mokili naturel nzoka mokili lelo balobi eza domine na Satan wana nani mundele po mokili lelo eza domine na mundele siko lobi mokili ekozonga na tata mokeli me tata mokeli wana nani couleur ya ebandeli ezali tangu nanu basali moi te mokili ezalaka nanu molili wana nanu bakeli moi te siko molili wana nzambe azalaki na kati ya molili akozala na langi na couleur nini ya mwindo siko molili wana botala ba peuple nyonso ya mokili nani aza na couleur ya molili moto mwindo seke mokili ekolongwa na maboko ya langi ya pembe to mosaka ekozonga epai na yo moyindo lobi eza yo matondo mingi matondo na bino bandeko balandi botikala fidèle na vuva mo télévision etando ya yambo ya bonsomi ya baindo ya bonya pe ya mayele o mabota mabino matondo na batata basi pe banoko na bonzenga boaki nango na mokolo mwalelo tolaki kobete
ekuke tango yonso tokokaka Malien apesa chemise yango makambo ekenda kuna Malien oyo asala motambo te vraiment opesi kaka chemise olokote likabo ya bato vraiment kasi soko tokozwa lisusu eteni ya masolo ekosenga na biso kotuna mopaya moko akabela nesonga nzira eloko kaka ye Malien nde akumbi makambo ya ntine epai na bango nini batemaki na ye pe Maria ye bakaka na pesa chemise oyo po bakanisa kimia ya fumu kimbango balongo pe bankoko ebilo mabota mabino tokutani na masolo mosusu na mikolo ezeko ya matondo mingi Adamu na Eva, bango bakoko na biso, maso wana bainde jali ya lokuta.